esengo ezali ya koyeba boza ebele bino mayemonso ozwi bakomalamu ya kolanda biso nzela ya vision plus télévision bandeko balanzi otika eteki bayomela na mabota na bino lokola boyebi uta mokolo malobi moneki toutaki mpenza kolanda biso nyonso baordonnance ya tata mokonzi ya ekolo wapi oyo ekendaki konome Thomas ya Yambo, donc le premier ministre de la République démocratique du Congo, na Congo, ya Jean-Michel Sama Lukonde, depuis lobby a commis nouveau locataire ya primature. Nena yango na bonito ya penza epa ya basalaka politique, otoyo kape, oyo ya bango, lolenge ya kubanza na bomoto ya moto ya utiko bima, premier ministre de Toyami mwana mboka Jerry Yamani Openza Toyami déjà payé moi mikolelekaki bolandaki bosepelaki bosengaki azonga mais actualité zo concerné ngambo na ye yango tozongeli lisusu Jerry Yamani ezali bongo mokonzi to mokambi ya lingomba PDC bazali na kati ensemble pour la République azali pe investisseur azali AG ya Université Chrétienne Cardinal Malula na ba profil wana ne bomi comprendre nani yazali to solo na yembi matali politique ndeko biangani mbote na yo mbote ndeko bonio boni santé. Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Oui, ya moto bandana no batebele ba yebi jeli biangani lelo te misusu baza ko continuer ko découvrir yo mais sengela ki pe biso na ko zonga mwasima oyebisa biso outa wapi botama ndingini bandaka ndingini mona yimukini ndingini to kolingini poko mo politicien. Merci beaucoup. Question les moi pas si on a lobela yo komi lobela yo moko. C'est-à-dire Jerry Biangani nazali congolais né à Kinshasa na Koli na Kinshasa na commune ya Kasavubu et puis après na commune ya Kitambo pendant longtemps na tangi école primaire maternelle primaire secondaire dans le complexe scolaire Monseigneur Mouquet. Ensuite, enseignement supérieur, on a sali na IBTP à l'époque, comme ils ont eu les lots. Naza donc ingénieur en urbanisme et habitat. Ensuite, on a eu au salapé droit. Naza siko licencié en droit privé et judiciaire. Et puis, Naza au salapé marketing, na télé université à Québec. Bon, on a côté professionnel. Donc, na sali moi parcours, na milieu enseignement supérieur, na zalaka na UCSM awa liboso na zaki na bandaka awa comme chargé infrastructure. Ensuite, na eko comme intendant général. Après, na eko comme administrateur. Puis lelo na zali donc administrateur gestionnaire à l'université Cardinal Malula. Et sur le plan politique, Nazali Nazana PDC, Parti démocrate chrétien, où Nazali présidé par le président, le sénateur José Ndundo Bonongue. PDC Zanakati ensemble pour la République. Et na PDCP Nazala parcours. Lélo Nazali secrétaire général. Voilà. Nazali secrétaire général, mais na Bandaki secrétaire général. Et Yango Nazar Olobapé na ba jeune, ba kanisate, ceux qui ont continué na parti, ba moko foko malikolo, mais Moussala na yo et Komatisa yo coûte que coûte. Donc, on a continué à PDC, on a début dans PDC Salami, en 2006. Et tant on a Kotaki, on a comme militant. Ensuite, on a eu fonction et secrétaire national adjoint en charge et infrastructure. Et puis, quelques années, 2 ans après, on a eu comme secrétaire national en charge et infrastructure. Puis après, on a eu comme vice-président, il y a Ligue des jeunes. Ensuite, on a eu comme président, il y a Ligue des jeunes. Après, Nayaki Kokoma, secrétaire général adjoint, chargé à idéologie, et à PDC, et puis Lélo Nazali, secrétaire général. Voilà, parcours est malam, mais Nabolengé Tamozoko là quand même, Banape Koye, Bakosa la politique, et l'on n'est même pas encore pensé la politique. Non, moi je pense que politique est la passion d'Anga Banda Bomwana. Bon, je dois souligner que mon défunt père, le professeur Dr Emmanuel Biangani, Azaki déjà docteur en philosophie politique. Et Azalaki mingi bazai ko utiliser na ba politicien pour na ba analyse tout ça et nazai ko yoka nazai ko landa epe mingi et ngai politique naza bana oyo na bomona na ngai école na yebi ko soute ce na ba classe ni mais nazaki ba élève oyo ceux qui maître à l'école azala besoin ko yeba kombo ministre azai ko tourner par ngai
donc nazaki mwana moke me nalandaka bainformation nayebaka banani bazodirige mboka nalingaka koyeba yango. Donc pour moi la politique c'est une passion. Et puis en grandissant naye découvrir que ezalaki kaka passion mpenza te, mais ezalaki lisusu na sens ya responsabilité, parce que et comme un défi pour nangai que il faut na la politique pour na participer na kolongola kosili sa souffrance en mboka. Ba difficulté nous rencontre qui tant ou amrasa qui vraiment carrière politique. Bon, ba difficulté na kolobezaka ba difficulté ba congolais ne se rencontraka, ba difficulté ezalaki na ba mingi ba infrastructure. Ensuite bato ba croire na yo penza te. C'est vrai qu'au début, tant que continue la partie politique, bato bazo mono kaka net jeune moko ye na aventure boye, bazo peso penza confiance mingité. Mais ezaki pe malamu parce que yango ne sala en sorte que na lukana se perfectionner. Nazaki ko linga soki na yesika na bimawana soki na bimi wana batika la kobeta lisolo na ngana sima ke tango alekaki awa alobaki boye to asalaki boye. Donc ba difficulté zaki mingi wana, et puis ba difficulté mususu eza ba difficulté to ko lo bango na ndenge kaka ya politique ya mboka, tant que zaki en opposition boke ba marche bozu ba gaz lacrymogène tout ça, eza parmi ba difficulté à parcours. Voilà. Neko Jerry Biangani tolinga ki penza toyeba pe ndenge wana bat bazaki pe na posa bayeba utawapi okola ndenge nini, mais la kozala kapé ilenge ozaka kaka mbala kozwe ba kosa pour sala ka bâtiment na yebi na IBTP idée na ezaki na montant monsieur ingénieur, mais ba ambition pe zaki kaka ozala politique to bande ko sala ya mo po ebike na koya pe comme ministre infrastructure loko yeba ki ba komba wa ministre. Non, au fait nasalaki komaki ingénieur parce que tant ozo kola ozo ebate que passion na yo et ko koma tant mosusu likambo moko ko sala au sérieux. Na komaki ingénieur parce que nalingaka au fait makambo nyonso ezaka droit. C'est-à-dire nalingaka perfection, nazar un peu perfectionniste. Alors tant on a kendaki na IBTP na ekomona que cours tozala kozwa dessin scientifique. Kune komaki siko penza dessin scientifique ya classe ezalaka mingi bozomona ba trait kaka siko kune komaki obandi na ba trait tie suki na ndako obandi na ba trait tie suki na bâtiment moko tie suki na espace moko o aménagé. Alors na komaki pe passionné nango, et donc j'ai continué dans ce sens là tina aussi sa classe ngai comme ingénieur en urbanisme et habitat. Mais politique ezako za nanga kaka parce que même temps on a étudiant Nazaï toujours na baninga kobeta masolo politique. Donc je pense que Nazaï peut-être qu'on s'est séparé dans côté, et finalement on a 2003 ndé na yaki vraiment pour décider que ça la politique. Tango dialogue ici na Sun City, baé batonio so baé pour na la gouvernement on a basala qui a 1+4. C'est en ce moment que je me suis vraiment décidé qu'il faut na kota la partie politique, ndé na koma yiko luka. Si en 2006 na tombé na PDC. OK, voilà. Choix à PDC. Il arrive à pomoni parti à Sika, il faut créer espace. To ndenge bino ba politique bolo ba ke bon nga koza parti mais moi munene makasité pour mona na mwambangu o landela ki monini pour tu me soupe bandota à l'époque on a MLC qui na succès, à l'époque PPRD qui na succès, à l'époque Palo qui na succès, yo ke ndaki na PDC bolo. Bon, non, na lobango te na lobango lelo. Voilà. Na ça peut-être révélation na président na parti. Tango naza ko luka parti ni na okota, kulutu na ngamo kwa mema inga na PDC alors tozo sala parti na biso sika yaka. Mais nazaki na idée vraiment à PDC te na yaki plus pour na ko sepelisa kulutu wana kwa mona ke na ye quand même dona manzenge na PC mbote. Alors, azala pe na PDC lelo. Bon, azali sous président na biso te mais azali na Kinshasa. Alors, tango na ye, moni nazaki jeune, très jeune. Mokola liboso kaka na yaki ba présenter ngai na monsieur Ndundo Bononge o na banai komona kaka na télévision, mais eza façon ayambaki ngai na robeta no mo anecdote moke tant on a commis ba présenter ngai que d'ailleurs ko adhérer na parti to soline mo moke ya po ayeba ngai. Ensuite alobi nanga bon zwa numéro na ngai bongo benga ngai après to solo na yeko benga ya après na rappeler qui j'étais. Mais il s'est excusé en disant non, dans la réunion Limbi Sanga et tout ça. Mais après réunion, on a yé mouto a rappelé la gueule. Alors on a vu mais mouto aza mounene nenga jeune on a zagi n'a rien. Il me rappelle comme ça et puis il commence par s'excuser
et tout ça il a déjà ma casse. Alors après nake ko so lango pe na papa na ngai qui me dit non ce que moni moto ou aza ko zoyo en considération bon il faut ça naé et ensuite na continuer qui naé donc je pense que et le tirage qui n'a plus na PDC c'était sa personne, c'était sa façon de vivre avec tout le monde et donc il y a on a travailler na Tilelo c'est toujours un plaisir parce que azako côté on a place moko même yo moko à l'action au fait humilité et moto a travaillé mingi pembeni ya monsieur Ndundo atozaki na lolendo kotika parce que soko zotala monene o yazali nazaka toujours na humilité wana yango nde memayinga penza na PDC. OK mais ba combat interne na parti tamba moni ba considération na kati ba combat interne yaka tebi ke bo pela ki période moko na ba Patrick Boyo bo pela ki période moko ba ndeko mo ebele pela moni make côté ba otanga biangani na Lukunga ba otanga Boyo na Funa ba bozaki mo ebele na ba ndeko auto za la ministre j'ai encore perdu son nom bienvenue Liota bozaki mo ebele na ce que moi ba guerre wana PS que ezaki te pona oyebisa biso te ke bino bozaki ba centre bon tozaki ba centre tout c'est vrai mais je ne pense guerre penza to benga guerre je ne pense pas ba guerre interne ke ngai fona zo poste wana ye ondira lingami mwa mingi ngai fona bimaka na poste oyo. Bon, déjà, net il y a considération, j'étais pas le seul à considérer la bâtonnier sur Kabongo. Donc, sur base de la considération, c'est comme ça qu'il vit, notre président. Ça a toujours un peu na guerre, je ne pense pas. Mais c'est vrai que l'ambition est là, il y a de ceux qui vont vers les fonctions, il y a de ceux qui attendent que bato ba remarquer et puis ba pesa nga ça du côté à bato ba zelaka donc na tikala na ko welele le côté même ba fonction nyonso na tangeli wa na tikala ko senga ta fonction mo côté ti lelo na comme secrétaire général na tikala ko ça demande te que na koma boye na lingi na koma boye et ya ga mingi vers ngai c'est-à-dire lelo soki ozali au mona bato ba remarquer que yo ko mata place boye ko mata boye donc na koloba que guerre penza ezaki na ngote mais moi je savais attendre et Makamozo Kenane Zoké. De 2006, tu as commencé en 2018. Oui, exactement. Voilà. Et je vois qu'il m'attend, il y a un carabandé aussi, puis dans la fonction, ça c'est encourageant et félicitations. Merci. Voilà, et nous avons tout côté sur l'actualité, mais nous avons tout tant on nous a une opposition. Au salipé au bon ici, nous avons sur la campagne, na souka na Moïse nani Burkina Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi a dit que tous les candidats, il faut tout le poids dans la opposition. Vous êtes d'accord parce que je me souviens à l'époque, j'ai reçu beaucoup de gens ensemble, Moïse ou rien, il faut un candidat, tout ça. Ce que tu as empêché Moïse a postulé alors que Bino a soutenir raisonnant de niveau personnellement. Bon, d'abord, comme ça, pas Moïse Katumbi. Tango biso tout tolingaki biso nyonso ke yende azala candidat na biso mais toyo komona ke ba empêcher mais eloko ekamu isakanga mingi pa na ye eza courage ya zayi toujours kopesa biso bien que ya zaki candidat lisusu te donc azalaki lisusu na course te mais à continuer kopesa biso courage à continuer je veux le dire ici ko financer la campagne autant la chiffre à mais il a donné vraiment de tout ce qu'il pouvait faire à Salaki alors que bien que y a les sous-soutés et le on a pu marquer une panaye donc Azamuto à vivre à Sala Makamuka pour et donc il y a un encouragé les biso les cambo il y a pour un candidat on les a écouté sous les cambo dépendent de la moto les les cambo population et sengaki na biso to bimisa candidat moko population de sengaki na biso to bimisa ka moko mosusu akendaki azalaki parce que tant que sali la muka nde bimisa la biso Martin Fayulu la muka nde bimisa ki Martin Fayulu on n'avait pas de choix on devait faire avec Martin Fayulu nde yango to saki na Martin Fayulu et puis eko le kanenge le gaki président Tshisekedi a longwaki na ye na Vital Kamerhe bake basali ya bango biso lokwa to zaki déjà wana to zaki wana mais nazongi mo mukie bozaka na majorité présidentielle du coup bolali bolamuki boye ba frondeur
moni mari les 7 signataires pour na bandeli wana peut sa révélation tout musu bebiti ba 8 moko né comme rapport na communiqué final ya lo moi batika ine na majorité présidentielle mais bo vandira bo ba patron na ba parti politique 7 bah ça les Kabila lettre ouverte que non tout limité ma violation constitution s'annoncer pour la élection prochaine du coup bino ba dans la majorité présidentielle il faut beaucoup en opposition mon agité qui beaucoup dans le monde mon terrain moi est très glissant. Bon, moi je pense que ce que ça la politique n'a pas conviction et aux allons les il n'y a pas cité en tout cas biso nyonso bon je parle de moi n'amener ma tambozaki kokende tozaki sous d'accord tozaki sous d'accord parce que moi je pense que ceux qui te contactent dans la politique ceux qui te soutenent qui gouvernement en a un moment et zalaki par rapport il y a makambo et salamaki c'est-à-dire à organiser des élections tout le monde qui a cotisé à asseoir démocratie alors tant que tout le monde qui est l'ini bo bando bébé ça sous démocratie en goyo to si to tient en place tout vrai vous allez d'accord donc ça ne m'a pas dérangé que balo banangai nengeza boelelo to bozali sous la majorité te beaucoup en opposition bien au contraire nazalaki na ça même blague na loba na moninga motanga episinga lisolo na bi bon na mono on dirait bino bo région nga parce que nga on dirait na sina comme ko cause de l'opposition na motema c'est-à-dire que biso na PDC to ko la ba valeur alors na ba valeur to ko la ki na PDC il était normal que tant makambo comme ko kende na sens il y a violer constitution to boya yango et donc bato bazaki na ba valeur wana on a lâché tout ce qu'on pouvait lâcher, on a accepté à bras ouverts et aucun en opposition. Voilà, aucun en opposition, beaucoup parti na Gombe, bato belé bato nga bino fort, bineni bato baocha parti VIP beaucoup na Shaumba. Ça c'est pas la question, mais là ba mituna bato mituna rebelle au parti nga ba bourgeois boineni et puis j'ai cette malamoko. Mais déjà question on a tout un que au protocole tasko na mambalelo. Parce que tant bino bolongwe Premier ministre Abimi Sikoyo, il n'est pas parmi les démissionnaires du gouvernement. Oui. Je me souviens, Olivier Kamika a dit ministre, les ministres ont démissionné, mais maintenant on a des dédoublements de parti pour que la vie va venir mususu. Les lots oyoyo, Kolobake, Bitumbo, Bundaki en 2015, de 2015 à 2018, même 19, les lots et Pessibino, merci au moins dans le Bundaki. Oui, nous avons dit que Pessibiso merci pour Baouti qu'on nommé Premier ministre. Non, nous avons déjà que Bitumbawana, to sepel et Pessibiso, to remporta Bitumbawana, tant l'élection est salami. Parce que Batoba Bossanate, que tant que comme en 2015, voilà, tant que tu décidé tout tika majorité, tu as eu pour l'élection est salama. Parce que tu as eu qu'on dit que la constitution est le bas 2 mandats. Bisoto kenda na 3 mandats et puis to beta maboko donc bitumba na biso bandaki wana et puis écouta biso o nyoso ko écouter biso lelo olobi awa ba dédoublement ba dédoubla ba parti na biso ba nyokola biso nyoso bandeko na biso ebele na makambo ebele na ko yina pe ko tanga wate et lelo tango alternance et salami nous sommes fiers d'avoir fait partie à bitumba wana pour alternance et salami et tout ça ko bunda sikoyo pour Congo et Téléma. Donc, tous fiers et il a fallu que certains Congolais se lèvent dans le moment où pour tout comme un résultat. Ok. Beaucoup de déjà Union Sacrée, Botiki Martin Fayou, Adolphe Mouzito, mais les Union Sacrée, Yango, Bozaki ko s'entendre dans la primature, mais les loyo, curieusement, Premier ministre Abimi, première information, on a dit ensemble. Mais la deuxième information, on a cash. Donc, il y a doublé Bino et pas chef de l'État. Non, non. D'abord, on a dans la Rolobake, tous les qui causent la primaturité. Tous les qui estimé que le poids politique n'a pas tous les qui causent la primature. Tous les qui ont droit à réclamer primature. Mais, il faut que Moïse Katumbi a mototé à sa politique pour avoir poste. Nayokaki bato balobaki polémique et salamaki awa bakenda ikuna pona roue la poste lelo ba événement yango moko répondre na bato wana parce que nanga na yo toyebi que soki Moïse Katumbi alingaki comme premier ministre de lelo aza premier ministre mais préoccupation ezate que yé personnellement comme premier ministre préoccupation ezali
batia bato ya ye kutu te batia bato oyo bakoki kosala mosala mpo Congo etelema nde préoccupation na yango wana et approuvé yango lelo na bato oyo bazali koloba ke Moïse a profité ngai mpe pour féliciter le premier ministre qui a été nommé. Ah donc c'est Pelagi tant au moni le premier ministre Bimi au moni eza Sama Lukonde. Oui bien sûr na sepeli na koloba te que donc na koloba na sepeli pas seulement parce que azalaki na G7 tonini parce que azana profil o esengeli pour muto azala premier ministre lelo. Pourquoi yo ingénieur et pas ingénieur? Non, on a côté péwana moi anecdote non. Zéro c'est peli enfin bino pe ingénieur aussi mino primature. Non, ils ont beaucoup de pensa pour l'ingénieur, ils ont plus pour la valeur. OK. Je pense que Sama Lukonde, Azamuto Azana la valeur. Autant que Azalaki parmi les ministres qui démissionnent qui tant que Monique Makambozo qui n'a malamote. Oyebi ba jeune mingi bazaki pe na kawana ba boyaka ko démissionner pour les autres la karotika poste ministériel. Mais il a pris ce risque là. Avec tout ce qui pouvait s'en suivre, de le régime n'a fonctionné, Azwaka risque on a démissionné parce que Azamutu a conviction, Azamutu a principe. Et ce pays, les autres, on a besoin de principe, on a besoin de conviction. Et puis bien entendu, on a besoin de bonne formation. Donc je pense qu'Azo remplir les critères et il y a un CPLaki. Voilà. Mais et là au moins les que la biso, toujours mis premier ministre. Pourquoi quand il fallait qu'il choisit n'est qu'il n'a qu'attendre? Bon, au moins politique ils ont na réalité nango. Politique ils ont na réalité nango. Local là déjà na sphère où il y a ba institution, il y a ba grandes institutions. Na assemblée tout monde qui na ouest donc bande nom des yango. Donc il fallait quelque part côté soit téléphone et soit paix et puis quelque part côté nous sous besoin na Sénat. C'est-à-dire que ils ont géopolitique et ça géopolitique tu peux retrouver tes bateaux il y a quand mon côté mon donc il y a moins qui na Katanga. Voilà et qui na Katanga tous en information bien que tu par prudence quand tu peux utiliser un conditionnel pour nous acquis na salon tu tant on fait ba solo là na Charman mais il nous semble que Moïse Katumbi ba ebisa qui est ce qui a eu primaturité que derrière et il est en boyi ko bimaye mon premier ministre il y a moi na premier ministre parce que ancien mutunae mais on a le lois à na cache. Bon, écoutez, le plus important, les que Moïse Katumbi a félicité Sama Lukonde, c'est-à-dire que Moïse Katumbi a d'accord que Sama est la première ministre. Le plus important, c'est le Congo qui gagne. Et ça prouve encore à suffisance que Moïse Katumbi a figé dans la poste, a bien-être naïe. Donc, ils ont prouvé en gros, il y a un lobby, et contredire les détracteurs naïe Babimakiawa. Que Moïse a été dans la poste, Moïse a été et contredire bango sans qu'il y ait à répondre. Donc, on a tous content les lots, on a Makamboyo s'est déroulé parce que Congolais a moni qui est qui fait quoi. Mais déjà, ma photo est maquillée. Encore plus sur les réseaux sociaux, sur les génération réseaux sociaux. Moi, ma photo a plus de 15 photos différentes. Il y a ça, Malukonde et Joseph Kabila. Donc, on nous dit que c'est séparé avec Ilukamba, un kabiliste, pour le remplacer par un Sama kabiliste. Non. Bon, monter beaucoup de il y a deuxième grossesse, il y a FCC cash. Non, je pense qu'il faut tout dire qu'à politique, il y a l'Okuta. Hein? Politique, il y a l'Okuta, politique, il y a même la population, pour la population, le quoi, bâtiment, baza maëlete, qu'on s'accroche qu'on manipule, qu'on a makambo zangatina. Sama Lukonde a été ministre de sport dans Mboko. Bon, on a la photo du président de la République à l'époque. Ce n'est que normal, on a la photo du président de la République, puis ça a été ministre. Mais si Sama Lukonde a démissionné dans le gouvernement Kabila. Pour la violation de la constitution, pour la Kabila a continué dans le Ponzi. Pour les autres, Kabila. Deuxième exemple. Sama Lukonde a été nommé directeur général de Jekamine. Ordonnance sur les a bloqué pendant longtemps. Na ministre il y a FCC. Il y a portefeuille. A bloqué pendant longtemps, près de 2 ans. Alors, il y a Zali Moutakabila Neni. Tant qu'on a bloqué Zali Moutakabila, tant qu'on a démissionné Zali Moutakabila, quand il y a le premier ministre, combien Moutakabila?
Non, moi je pense que le Congo a besoin de se développer. Et pour que ce Congo se développe, il faut qu'on soit sérieux. Et Zalabao baza en opposition, et Zalabao baza en pouvoir, il faut tous aller sérieux. Pourtant, on est à la télévision, pour nous informer la population, il faut tout savoir l'information, ils sont réelles, ils sont vraies. Il faut pas, troubler. Yo moko yebi ke maram nazo ko eza nango lokuta, eza nango bongote, maintenant lo bango kaka pour esa la l'opinion. Moi je pense que on doit arrêter avec ça. Le peuple n'a pas besoin de ça. Est-ce que bazo mon aningi congolais a souffrir les lots? Est-ce qu'on a encore le temps? Il y a aucun na babilo ko zana tina, non. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que ce monsieur qui a été nommé chef du gouvernement asala musala pour Congo et se relever, asala musala pour bamamo bazo kangama na bopito pour mbongo ezate babima na bopito, asala musala pour ba école bana bavanda ranase et comme na baban, asala musala pour ba cité ezala ba érosion bato batongela ba érosion na banzela ekota, asala musala pour Congolais akendaka na hôpital azape la moyen ko futa la vie santé na malamu. On n'a plus le temps. Il y a Rolanda oh alobi boy oh namona ki ba photo mususu ba commissaire rwandais namona ba photo mususu ba arrêtons ça. Et balobi et sœur na ye aza ministre na Italie ye frère ministre na Congo alors qu'abotama na France alors la nationalité française wana na le masco ba désirateur ba réseaux sociaux. Oui alors il y a mwana mboka ko tambola na lokuta te. Mboka ko tambola na lokuta te. Tant musu ndeko azolo bana azana mwana moko abotaki azaki na France. Alors ba mwana aza congolais te pas aza français. On doit arrêter ces choses-là. Les lots, on a besoin de Mboka se développer. Pour Mboka se développer, biso, il faut tout tirer liboso, ba valeur, ba principe. Il y a un faut tout tirer liboso pour qu'on ait et tellement. Si tu continues à babilo, que zangati na wana, tu vas retourner en rond. Tire, bon, 5 ans parce que les gens se disent, on a ça contre et ça avant même l'Union Sacrée, ma vidéo est allée dans la salle de mission. Moi, j'étais opposé à Tshisekedi parce que tant babandi na FCC biso zalaki na bangote nazali koloba il doit réussir ce mandat. Tu peux beau être opposant mais mandat na ye eza bien na ye kakate eza pour la population. Si il réussit son mandat c'est le Congo qui gagne. S'il échoue c'est le Congo qui perd. Alors biso nyonso lelo il faut tout tia maboko pour réussir. Si vous êtes en opposition on tient maboko ndenge nini en dénonçant makambo eza mabe. Si vous avez dénoncé et pousser ça la sous ma bête. Si vous avez le pouvoir, ça en sorte que ma camo qui est malamu, ça en sorte que ma anti-valeur est longue, ça en sorte que qu'il y a une bonne gouvernance pour me téléma. Donc c'est que on a bloqué Fachi, on a bloqué chef de l'État, tout le monde a eu sauté avec ça maintenant gouvernement. Mais je me demanderais sur je ne pense pas que Marambone est. Je ne suis pas contre l'IDPS, moi je suis parlement de Boupétan Batelemara. Un bon matin, tu as Mukabo et tu qui ça mawana, Salagi Boye a bloqué mon Konzamboka. Bon, déjà, à rebloquer mon Konzamboka, Azan a pouvoir rebloquer hier et ça la magine à FCC parce que FCC, ils ont dit la majorité. Les lots majorité, ils ont mon Konzamboka. Donc, les lots. Mon Konzamboka a eu la prérogative, a la marge sur la manœuvre pour nous refaire asseoir politique, pour nous refaire asseoir programme. Donc je ne pense pas que tu remettes sous ma solo à blocage. Pour partager bilan en 2023 parce que les 3 ans restants, Bozo Kabola Yango, na mon Konzamboka. Bien entendu, ceux qui ont travaillé dans mon Konzamboka, mais comment ne pas partager le bilan? Yango on a biso bato ya ensemble. Tant que tu es dans l'Union Sacrée, tu es dans le cahier de charges. Tu as landa bato balobi, quel sont cahier de charges pour que les là poste. C'était irresponsable de leur part. Pour le cahier de charges, on balobi là mambo poste. Les lois événements yango ezola kisa. Tous les postes yango bazali ko lobate parce que bon na okota na ba détail té, mais cahier de charges pour nani parce que le président de la République a fait ses visions na yé. Biso to ndimi vision wana, mais to bibo biso pe na vision na yo wana, biso to bakisi pe boy. Est-ce que vous savez la boy? Oui, nous savons la boy. Toyokani. Toleki na point mususu. C'est comme ça que biso toyaki na union sacrée. Biso toyaki na union sacrée pour to beta maboko, to na union sacrée pour na ko landa ye kaka ko accompagner. To yé ko contribuer la vision na yé pour mboke kenda liboso. Donc yango na lelo, ceux qui to continue na gouvernement na yé, ceux qui to zawana, to ko partager bilan et biso ensemble pour la République, to ko sala en sorte que to réussir pour le bateau, le bateau, le gouvernement, tu as le résultat. Mais il y a un technocrate, on nous dit qu'il n'est pas technocrate.
et voilà qui ata bo vanter ba valeur na ye mais ba tout basi ba mesana ki na ba docteur économie ba mesana ki na ba tout mo boye baza docteur en droit baza mo maïla sika. Bon déjà bato maïla yango sika na mon vérité ba docteur économie soki nini oui mais pour quel résultat? Parce que les lots rose à la tasse savant mais ceux qui ont dirigé et que maman yazana maloueka ou azoluka 1000 francs pour assommer la moelle na eli panaton ou azana ngote na ebité qui savant na salib sonini. Je pense que les lots il faut tout tia bateau yo baye yango na zongela ni kamba ba valeur moto ayebi ke mbongo l'état bayi bakangote nde wana moto faut pesa côté la poste moto ayebi ke ba sala kalikambo pona kaka bien na yote mais pona communauté nde bato wana nde faut bazwa misala nde bato wana nde faut bakamba mboka moto ayebi que kozala mokonzi eza nde kozala servir bato eza ko tout atolote yo chef eza nde yo nde oyebi ko servir bato nde bato bon tozana bango besoin lelo pour Congo ekende liboso. OK, ça c'est bien. Maintenant on plus babeti li solo âge 43 ans d'âge et cette fois-ci le renouvellement de la classe politique. J'ai bien une réaction. Oui, mais naza content parce que effectivement ils ont déjà signalé un fort pour le renouvellement de la classe politique. La classe politique n'a pas été malade. Il faut qu'on reconnaisse. On a vu des politiciens, vous excusez mais ça est choquant dans la vie politique. Au moins, les politiciens, la télévision, on a vu ça ici. Un politicien, il faut la modèle. Il y a une excellence, il faut la modèle. Alors, classe politique est faillir. Et faillir tant dans la gestion en boca, tant dans la mœurs, tant dans la... Alors, les lots, ceux qui renouvellement les alliés, on ne peut qu'applaudir. Mais encore, renouvellement, on est à la renouvellement, il y a bilongina ba acheter. Il y a le renouvellement, il y a ba compétence. Il y a la bateau ba yena excellence. Muto aye ko sala musala, asa musala ko le kabatonio sur des sikawana. Ndé loko tozana besoin les lois yango. Et ça appelle la critère bon le quoi la jeune kaka ça va té jeunesse c'est la critère té il y a critère mon soki ya choix soki non jeunesse tous on a besoin d'énergie ou la jeunesse mais une jeunesse compétente il y a on a ça aussi dans la jeune lelo va se former OK ba jeune va se former ngai rêve na ngata on a bandaki politique c'était ça elle a dit que ba jeune bazala na miso na makambo yo sama na mboka. Les jeunes ne sont pas la gestion en boca, mais pour pas taper la gestion en boca, il faut pas être compétitif. OK. Mais Moutaro Zalawa n'a pas mon colo en âge, mais Aza compétent. Yo za jeune, batia yo kakapo yo za jeune. Alors, les jeunes sont relever des défis wana, ba se former pour être compétitif. Ensuite, maintenant il va payer mboko yo, ils allaient gérer mini peka na ba jeune en 1960, Lumumba est devenu premier ministre, il avait 35 ans je crois. Bangounza na ba 40 ans. Bazalaki na ba 30 ans, 40 ans, Mobutu a comme président, il avait 35 ans. Donc, lelo likambongo ya jeunesse et koyi kozala te raison pour muto se former te pour muto alo bakenga na zana nos jeunes. Non. Joseph Kabila comme président à 29 ans, encore plus jeune. Donc, ba jeune naza c'est vrai, il tolingi ba jeune, mais za ba jeune au baza compétitif. Au soka ya sali mosala, ba to ba beti maboko. Voilà, tu as deux questions. Nalandaki, Premier ministre, dans moins de 45 minutes, il a vraiment compris la vision des chefs de l'État et promet de les soutenir. D'ici mars, le gouvernement au bêtis, il sera compétent. Au sein du gouvernement, on est à un profil, il n'y a pas de compétence. Tout le monde a payé que M. Bazaki n'a pas compétent FCCP pour la réunion sacrée. Les étés, il faut vraiment tout le monde qui ait une nouvelle compétence. Au fait, il y a des bosso on a la gouvernement, on a une bonne moralité. OK. Moto a une bonne moralité. Akoye ba ke mbongo l'État ba ibate. Akoye ba ke basala excès à pouvoir te. Akoye ba ke justice ezali so na ko ina mbeba ba kosala nga boye. Donc il y a des bosso na zo senga yango wana. Et bien entendu, la compétence. Il n'y a pas un autre indicateur. Il faut que les gens soient compétents. Parce que,
le match et équipe nationale, la finale. 80 millions de Congolais ba ozela. Il y a des gens au lelo, ça dans émission, bazana eloko kolia te na ndako, bazana mboko. Il y a des gens ba kufi na ba hôpitaux tant so azangi 1000 francs ya osomba kisi. Bazana lelo. Donc bateau ba okota na gouvernement. Ils ont bateau ba qui travailler en s'oubliant eux-mêmes. Ba qui ne travailler pour satisfaire la urgence au peuple azana lelo. Urgence à peuple lelo ezali aussi sa souffrance wana. Pas si ya Congolais à souffrir dans le domaine nyonso. Donc il faut bateau bazana ba compétence mais bateau né na lobaki bazana bonne moralité. Pour mboka na biso telema mo anoki. Nazu réponse moroté au répondre en biso. Ça malukonde aza choix ya Moïse Katumbi toté. Non, premier ministre aza choix président de la République. Mais à où tu rappelé na moi quota politique bon, Azali membre et ensemble pour la République. Bien entendu, il y a eu des consensus entre Bango, Mokonzambo a consulté qui acteur majeur pour nommer premier ministre, mais tu que Motoboye Moutati non, il est président de la République, il a nommé premier ministre, ceux qui ont solo qui n'a pas ninganaye, a solo qui n'a pas acteur majeur dont Moïse Katumbi pour n'a pas valider le choix ils ont un peu normal mais président de la République Moutati wana donc Azali wana pour président de la République alinga qui azala wana voilà termine souka émission aux avana ba ambition na yo mo betela biso na émission yo matio ça la politique olinga obi misamboko na misère misamboko na pauvreté bato batali yo ka pona mbali boso pesa mono na moi 1 minute kaka Jerry Biangani lelo a commis acteur moro animateur ya ba institution tout d'une institution défi majeur les années. Non, défi majeur dans les alliés aussi sa pauvreté dans Moko. Défi dans la wana. Parce que il faut tout banda pour réfléchir. Na opé cet exemple il y a Dubaï, hein, Dubaï mimi nga ville à Dubaï. Moko wana il y a 30 ans, ils a gagné l'eau, ils a gagné désert. Mais l'élo voilà, dans 20-30 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur pays? Alors que sur le plan de la richesse, Bissotoza de très loin plus riche. Ça veut dire que conscience au bango bazwaki, sérieux au bango batiaki, na gestion en boka na bango, pour bakomo bakomi lelo, Bissopeto ko sala. On peut même faire ça plus vite pour toza plus riche. Donc, ce qui Bissonio sotozi conscience wana. Il y a ça en sorte que mboke kende est élément, mboke au élément. Ngana zana pour ça. Na koyi kolobate ke ngai soki na ye na obeta bateau magique quelque part ma bo changer non mais na lingi que ba congolais nyonso atakutu ngai te ba congolais nyonso bazokota na gestion ya mboka batia conscience ba yeba que mboko yo ezaka pona 2 ans to 5 ans to 10 ans te mboko yango to tikela bana na biso yango to tikela ba koko na biso lobi batanga kombo na biso ndenge biso tanga ba kombo ba Lumumba batanga ba kombo na biso ndenge na bamboka musu batanga pe ba héros ba sala makama minene po mboka na bango etelema nde yango na ba ambition nanga na lingaka lobi biso ba congolais surtout biso ba auto sala politique lelo dans 20 30 40 ans tous à la fière ya roloba tant on a saki politique na memaka réforme boye tala et mema lelo eloko boye. OK ezaki maloba suka. Bon, Malobasuka Ezali, n'a félicité le Premier ministre. Ensuite, n'a reçu la population. A continué la vigilance na Yazakanango. A continué pour la Namakambo et Zarosala Malelo. N'a reçu la justice Yamboka. Va jouer rôle quand il y a répression, va jouer rôle il y a dissuasion. Maintenant, il faut même que Kalev a aucun négociant. Bon, Aza Congolais, ceux qui va Congolais peut nous sentir que a viola qui ba liberté na bango ba kenda ko samba et puis justice a déterminer ceux qui azali coupable ou non donc on les a musala la justice et donc on a la même justice wana a continuer qu'observer batonio so ba gérer mboka na mikolo ezakoya pour ba débordement ezalaté parce que tous en urgence mboka il faut être élément et na boyebisa na batonio so ba gérer mboka ba yeba que na makamonio so ba sala le peuple vous observe. Voilà, les peuples vous observent et on a vraiment la conclusion. Et celui de faire une émission, il a toujours dit ça que les peuples vous observent. Voilà, c'était un réel plaisir. Toyambaki Mwanamboka Jerry Biangani, Tolobi Penza, Azali secrétaire général, il y a PDC, Azali Bongo, Mukambi, donc AG,
il y a Université chrétienne Cardinal Malula, azali moi politique obiso pe to kosepela soki Moïse Katumbi a comment on a payé pour atteindre une équipe gouvernementale par ba compétences ezali et ça rango flatterie mais ça quand même ba mérite parce que ba umeli pe na bitumba yango ba za na jeunesse ou eza na maele et au sala pe biso bien tout monde yo Thomas ya ekolo donc ministre na mboka oyo to na entreprise publique ce qui attend na portefeuille au sala bien tout monde a payé lutte contre la pauvreté yango pour to bando compter yo oloba na biso boy 100 jours déjà 200 jours et aux ala bien mingi le colo za na confiance ya ba continent ya parti et voilà bandeko balandi ezaki esengo ko yeba bozaki penza ebele o bolandi biso Starlili mazaki na réalisation ya émission na nyonso merci no détilé ça merci na équipe technique mobimba kimia eumela na mabota mino ka ndeto ba peuple congolais mibundela so mibundeli te moto abundela yo azati donc puissance ya liloba eleki ya lisasi kimia eumela na mabota mino merci.